Ataka tous les mêmes jours. Omoninga zela yokanga. Omoninga bakali. Omoninga bakali ngam na lo bango lelo. Nasa mwana Kofi. Et puis l'émission on a lobaki nini. J'étais mal compris. Na lobaki qui na défendre Kofi Olomide mais face ya ba warrior na défendre té. Ba warrior ba c'est des fans. Alors on a encore s'éterniser na fan dans émission, na s'occuper dans ba propos ya ba fan. Na koki kotia fi na na risque était pour na Kofi Olomide. Na rotia siko. Ba propos na nzimi na rotia. On a pototé. Obi yo mataba yo longe mata on dit sa voix té yo au petit titre Kofi Olomide milliardaire ambulant ba titre belo pesa Kofi Olomide oui ce qui Kofi Olomide azaki milliardaire ndengo zoloba yo mataba train oyo ba RDT place musique ebeta makasi yo mataba RBO ekenda ba nzela ya nini ya dracité yo on a poté otamola makoloti yo lobela Kofi otamola makolo on a yaki asomagi memuto téléphone na poso iPhone 15 mutasombele asa wario mutasombela nani wario mutasombela téléphone ya moi c'est là ce qu'on a précisé le mot s'il te plaît non omoninga bakalinde na sabu soko lobela ka Kofi mais biso mo na voiture mais to mo na voiture na poto net yo omo toucher ma point mo weza ngamambango au moment on a lati 4500 balles mais au foot à chambre papa na ifso na bi montre la lati na foot la chambre té mais au foot la pete ata chambre ngo ata na nsimira na foot la chambre bon na poto za wabe boba okatoma ya moto non ba jane comme la nante bon ngata na sokola yo sala nanga na ngote soki ndenge ni té oyebi pourquoi na lobi que non matin ngi soki valeur ndenge kofia ki parce que ça légende tango esu valeur parce que ça légende ce qui fallait ayaki na koro ana te matanga linga zo valeur bon point ni soité bino net bomo sous-estimé net bona respect pe mimuti ke vangote on a kufisa mukanda na kosa bino alai na mukanda komona Kofi Olomide eraye kala mingi te corps ezolongwa mais pourquoi Kofi azaki à l'est na kati église fallait azota la boy donc na moni onetika utenika ya Mobutu kutanaki na Kabila le père fixé ka regarde ya ça la aigle. Mais Kofi Olomide misu beta azoluka nini et pas ya fali na kati église. Est-ce que Kofi Olomide agi matanga na pona fali? Asala émission moko avec Noli, azalaka patron na Noli tambo azalaka émission na ye. Azaki nani? Azalaka patron na yo ba se wanda travailler na chaîne na. Yé moko na tika oza patron. Et ils ont dérangé pourquoi? Ba titre on pesa motu. On a pesa motu. Te yo ando sa na chaîne na été. Non. Sans yo na vie na yo, sans Karine Mokonzi, sans Era, yo ko sana mo PPT. Ya gaz ma ya boulot. Il faut Karine intervenir makamu na yo. Saint-Denis comme neti Goma pona yo. Neti Goma neti ba côté ya ba Ituri. Yo kokota Saint-Denis ezaki occasion bien na Jeux olympiques. Jeux olympiques et longwe ba longoli ba policier. Kilo poko ta Saint-Denis. Ngalelo ke yorobo mutamemelio malchance na kati poto na pe na malchance mo oti bomutala na malchance robeta pia ba didas pour na ke na pe kati tout ça boy est-ce que ozo e bango ke so pa ba plan wana yango mutemema ki mbeli o balinga ba chuba ah bon parce que azalaki maman présidente c'est ba fan oyo ba soutenir fali a contribuer c'est le geste qui compte. Mais bon, que non, Azu matin en chat, non, par rapport à quoi? Famille va contribuer à qui? Le premier journaliste sur iPhone 15 Pro Max, c'est moi. Hein? Bon, premier journaliste, j'ai là, non, j'ai un liboso nanga. Avec les 4 émissions. 4 émissions. 4 émissions, c'est la XR. Avec les 4 émissions. 4 émissions, c'est la XR. C'est bon. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Eboro, Sylvie Kotoyo, n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris, à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel
héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. On a du gaz et du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Salut, bonsoir, partout, bon message qu'on a la chaîne Oyo, Congo Révolution, la chaîne Nabino, bon pesa biso chance, toko tanabanda kunabino santo kutana, talaka mutumo talo na Brésil, yoka gu, mutumo talo na Canada, na États-Unis, mais au monde a été na Londres, tobo sani binote. Merci na bande konabiso ya Chypre, merci na batnyo so batala abiso presque partout. Alors, na kata plateau lelo na ozana plaisir ya koyamba confrère na ngai, Prince Bakali, mwana roi. Aiko répondre na micro na biso tokomeka kokabula na emuke sur batualité zoleka avant to ban émission na opesa mbote na monsieur Munene na kata Paris awa na komo ya David Angali Salomo David Angali Salomo tunelanga yibana na Champs-Élysées basaka ndene po bomela na bango café po yo zaka tout le temps na kata Champs-Élysées na pesa mbote le susu na Joma Topé le seul journaliste azali maître donc ye okokobeta mbata a obeto bien menga na obeta tenga na ke police Joma Topé koyana ki dibate opusa na pembeni ke journaliste amakanga respect po obeta ba lokwa chameau. Voilà na kata plateau le sous topé sambote na José Dikila o dota biso na Villeneuve-les-Rois. Merci na Christa Lukoki poto na poto. Alors ko c'est la émission ezalo ko ozela mutakufa mais biso awa na Congo Révolution ezaka kabulo na réalisation ezali toujours Aigle Michel Combé moto aso contrôler makamoto ya musa na biso. Nazan Prince Bakali, bienvenue na plateau na biso ya Greco, bonsoir. David Mombele, pour la première fois depuis le commune à plateau ya Aigle Royal, Michel Combé Aigle na Pessimbote, pour la première fois tout ça en émission, na Pessimbote également, na double maître Joma Topé, net tu vois qui est bien té, à double maître Makofi et puis juriste. Mingi baïba qui est na musalaka ya télévision. Joma Topé baïbi na télévision. Taza double maître, aza juriste, aza maître pe ya Makofi. Les soye na Makofi aza. Soye na ndenge ya loi, avocat aza. Soye na ndenge ya déontologie journalistique aza pe. D'ailleurs na trois makambo asala na mokili. Koseka wana na préféré l'émission na ngai koseka no wana ezalate. Na pesimbote mingi na bato nyonso tobotala biso partout dans le monde. En tout cas plaisir eza ya ozala face na David Mombele mbote mingi na artiste musicien Gianni Pacha auto bimsa extrait et auto bimsa album na ye o eza chanson promotionnelle ya album Lumière et puis tu trianze mon wana eza larme de mon âme. En tout cas eza déjà sur les marchés de disques et puis dans toutes les plateformes internet eza wana bo consommer chanson wana ya Gianni Pacha artiste musicien o Mbaka wa sepel sabi son avwa na ye wa zala ex musicien ya Ferrego là et j'en profite na pesa mote na ya Bruno Lobika mbonga propre l'argent no sal mote belé na bébé Kingombe comprendre na pesa mote belé et puis petit frère propre à Palais exaucer l'ambassadeur na pesa mote belé sans oublier Angali David Salomon Angali David yes quoi za roi té mais azaka Salomon mais Salomon ce qu'il faut y ba ya nini. Merci beaucoup. Voilà. Merci to Lingito Pesabino programme le 21 septembre dengue réalisateur Zola Xabiso Michel Combé to sokutana la scène musicale avec l'artiste musicien Héritier Watanabe. Alors la team Watamo Bimba ba okanga déjà ba valise pour baya mboka Paris au to en aéroport pour na osela bango. Prince Bakali. Moi kala pe na Saint-Denis comme neti Goma pour na yo. Neti Goma neti ba côté ya ba Ituri. Yo kokota Saint-Denis
ezaki occasion bien à Jeux olympique et longwe ba longoli ba policier kilo poko ta Saint-Denis moi kalapé Saint-Denis Saint-Denis eza mindele Saint-Denis eza ngana yote ni abatu ba la biso mais eza ville où banlieue autokuta déjà en akati à France jamais to la to s'éterniser wana pona osala ba spéculation que mutu ba oyate tout machin a eza place to sala musala na biso c'est musala bengana ya non ya na sala musala ngai sans problème ça n'a rien à voir na mamonengo lobby que par rapport ya ba est Goma tout ça machin est eza parti ya munene ya mboka na biso oyo biso nyos tout oyebi situation oyo c'est passé à kuna alors congolais morote ala na interdiction ya okende Goma ngape bakali comme congolais nyos tout ala na interdiction te au kota Saint-Denis nga tant que congolais on a yimo ka ba paya na interdiction monte ya Saint-Denis parce que ba kolo Saint-Denis pe bazali est-ce que le to ko lo ba ke menace okutana ki nango mbelio ebimaki parce que mbelio wana to ko benga oneti 207 parce que 207 ebumaka et là on se bumaka ba benga on 207 malade ko buma non benga bon public muté benga bon mbeli wana koko buma yo so ki on a place mabe et ko c'est là no sto bumaka ho benga on 207 c'est bolingo pe a 207 e bolingo musupe ko buma yo ba to ko na étage na 3e pe a 207 oui to ko benga on pe 207 est-ce que voiture ou mutuka o buma ça la 207 non 207 eza mutuka ya transport de to benga communément na Kinshasa ba mituka wa transport wana ya onde ba benga ngo 207 mais ça ba mituka pe nyos tuka ya transporter parce que ketch ba voiture wana ba yeste o to benga communément ketch et ça la pe transport ba minibus wana ba esprit de vie et ça 207 mais ça la pe transport mais bo marapé de précision go boma et ça la 207 liwa ero ya pe na yeste liwa ero ya pe na esprit de vie o ba kino ba yebi liwa ero ya pe na transco parce que ba mituka on attend ba comment nyos tout et ça là ba accident et je ne crois pas que nous a persuadé par rapport à Nengozo s'est penché na makambu ya desa et so wala penanga prince bakali ba bilo wana kota te pananga et bi muto en face na yo as journaliste d'investigation tant le solananga il faut vraiment moi ba argument ça la makasi pour permettre ngana za persuader lelo to ko loba ke live okota ali société kota la batu so manke batebele ba yusheka ba zebele batna ba fan na ebele ba goloa ba spirita sebele okota isu live te pourquoi non ben na kota live souté parce que au moni na mi pesagi beaucoup plus na ba live TikTok nga bakali na bimi na TikTok te pour nga na to yeba na pour batu ba yeba nga eza YouTube Congo. Eza YouTube, nga non eza Congo. C'est mon frère, c'est mon ami, eza Congo, mais batu po ba yeba nga. Eza pe na YouTube. Parce que na mona net na comment na moins négligence un tout petit peu. Non, ça va temps plein. Pour nga dans ça live na zo apena na disponibiliser à temps. Na sala apena temps plein. Na ko ba na 8h til 18h. Parce que na mona que ba temps wana on sala ba temps plein et zo permettre nga na sala ba émission YouTube té. Et mo yo yebi combien de fois to ça la programme to planifier to ça nos émissions mais to ça la té par rapport à timing na ngai parce que dans ça ba temps plein ba live ya ba TikTok et na comment ko yamba ba tu na ba TikTok on comprend alors TikTok est ça plus bénéfique et ça paie bien mais YouTube est ça base et ça le roi maman on comprend éduquer une femme c'est éduquer toute une nation parce que YouTube a ça le roi femme on comprend et c'est nga non na ko négliger te fona zonga nous on a stoppé un tout petit peu na TikTok pour na landela mamba YouTube on fait ça on peut en bonne et bon ça est encore na moment où yo suis menace à Saint-Denis nga menace depuis na poto ya pour la première fois na menace au moni mutu se ba menacer trop c'est gaza fort mutu se ba menacer trop c'est gaza fort on comprend et puis so tellement ba menace on pour na moneti net yo lingo s'éterniser wana mwa mingi nga ma menace nga bakali pendant que na yebi que na sala li kamu moko te ya mabe consciemment na bangi la menace te pour na yebi li kamu pe mabe komela ngati sopa ba plan ou bien boaka ba plan sopa ba plan ezani voilà sopa ba plan lelo e osala nga plaisir mais na mon pe ba 10 mezo pe samate na moni mutu to komika sopa ba plan même ba chroniqueur même ba tiktoker mususu mo laga aro sopa ba plan sopa to le kai voilà ils a terme ngam na ya nango na live nanga
sopa ba plan eza système eza terme moko o ngana ya kinango ya olobisa invité o ye anango besoin aloba et biso na métier na biso o balobaka les propos tenus en langage que sonotaire so ce sonotaire wana aloba makambu na ye yanga nini non ngana ya mina ga ina tuneka ba question auto tuna to aloba ba député bato batala biso baloba ba population député aza la représentation à peuple à population azo représenter bango ce qu'on appelle non représenter ba téléspectateurs ou ba otala biso ba na possibilité de poser question te na poser question pour que ba la informer information va permettre à la pondérer pour soit mieux informer te nzela ya gauche mamsu baba ko lekate mais comme on l'a informé te ko lekango liwo comme liwo relation ni ozanango yo na Yorobo. C'est un frère ami, un artiste musicien, un chroniqueur. C'est un frère ami de très longue date. Tu es banné depuis même Kin. Depuis. Tokobi ngalelo qui Yorobo mutamemelio malchance na kati poto. Na pe na malchance moi oti. Bon mutala na malchance a robeta pia ba didas pour na ke na pia na kati tout ça boy. Est-ce que ozo e bango ke sopa ba plan wana ya ngo mutemema ki mbeli. O balinga ba chuba. Ah bon? Yondo informé ngai. Aux assure. Yondo informé ngai. Ce que j'allais pour na yango, je pense que nde Vasco Mabia a longwaga pembeni ya Ferrigola. Aenda so papier ba plan, aenda so pa plan. Fallait pe ba journaliste ana o aenda so pa plan pa na bango. Ba yela bango na bambeli. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Tu sais, il y a un petit souci, biso congolais toi na problème moko net eza erreur monumentale tolingi ko en vouloir mutu oyo aza innocent mutu oyo osalaga musala na ye to na après mo boelelo na poto na kinante pour ne pas dire Kinshasa na poto ogosa le côté pour ba ebika ki wana David Mombele au mona jalousie koti comment Mombele ana pena ya kuti biso na mikili me gaz batu ba ebie et puis Mombele ana souffrir te na mikili nde biso to ya pa ba mikili to lala ba libanda to sala ba boye to lana ba salwa batu mais mamsio Mombele o epoto o lana sala mutute o sala organiser va o miye la mikili tango kompe mikili yango ba o kuta na orientation ya bien on comprend o moninga bakali to na koma pe mikili ba segna ofana pe na ba 91 to na longo Belgique na 91 dans la orientation bien. La coutana batunet ba Michel Kombe Aigle. Déjà la poto Hamukolo plateau boy aza responsable, aza père de famille, après ça diaba conseil o etikalanga. Pour na poto ba yoka tout. Na poto ba yoka ata muto apeso conseil mabe yoka ekaka. O bando trier tango koma parler. Ah mutana lobai boy, wa lobai boy so ya muto netiza bien, tigana zoyango. Na poto mutu to yeba kaka, surtout bato ba yaga sika. Ato kutana mutayagi une semaine abeti loka ma réalité à poto yo obo yango te pour kutaki diamant une semaine na poto abeti lokaka yo kanopeka obo ya te so nga bakali na kutana orientation bien ba mambo batu mingi ba beta na internet nga lala na salon mutute nga bakali na lala na salon mutute nga bakali na lala na foyer te na lala na sa 15 te ezana ndinga ki vantar te za parce que na zalaka na base ya bien ba orientaki ngai et puis ba protéger ngapé bien ils ont chance oh papa mutu tuna mokili ala na chance on nzamba tchakati na ye ngala voyage ba pays musu ebele a ya Europe na kinda pena boymo yuke na seba une semaine un mois pe pendant toute une semaine ou un mois wana na la na botel na zo mois grâce wana nzamba likolo hotel on point na la pena botel ba loger ngala ba condition bien bazoya rappelé ko zonga na voiture tout ça machin mais ba tout ça ya poto kuta na ba grâce wana te parce que comment oyo ke langa jalousie non musala o to salaka to za ba homme public tout ça na ba avantage moko boyepe
oyo ezaki mamso yaki poto wana métier osala na vite parce que métier na biso yango oyo panda bato mosusu mona yoko oluka kayu tokosala boye te mais oyo tokosala eza kayu eza mosala ntono omona est ce que nga yoko okolinga vi na nga oleka nga moko non tant que na conscient nayebi ke nayaki poto biso tunde toyaka poto mpona koya kobongisa vie sikoyo lelo nde tozosoka na yo relation nini oza nango na Karine Mokonzi na Era est-ce que sans Karine sans Era yo koza à l'est okosala mosala oyo te parce que moi je te connais depuis longtemps depuis Congo tosala tokende baplace ebele denye kokutana na suka po tokutana na yo ezaki na ebembe ya Mama Lacoste na terrasse centre ya Yulu toya kosala mosala après kozala na conférence de presse ya Héritier Watanabe Era Lungwe maison mère na hôtel nini nini eza na boulevard hôtel omunini wana nazobosana Béatrice tozaki biso nyonso ensemble wana sans yo na vie na yo sans Karine Mokonzi sans Era yo kozana mo PPT ya gaz ma ya boulot il faut Karine intervenir na makambo na yo bata mort mingi opesi parce que Karine akangeli okanda il faut Era qui no bonde la Karine pour bacha à l'aise. Je pense que au ebinga très très longtemps nga bakali tona osa musala na ngai Karine azalaki te tona bani musala tona six études universitaires na ngai na bani be mission à l'époque nga mo chance na zwanga en tout cas na la garçon mo ya chance garçon de chance na banda pe moi carrière boy na yamba à l'époque wana ba Adolphe ba Waze quoi ba Mamilela na ndo ba kombo ba to ba yebani à l'époque tona bani na stage académique na yamba bango nga sala stage na Galaxy Media agence Galaxy Media pas ya Jérôme Sekana azape grand journaliste camarade ya Jean-Marie Kassamba peut-être Dieu m'a tout pas boyebae c'est un grand journaliste politique zéane le connaît s'il te plaît yona Karina na banda télévision liboso non relaté na histoire na pona comme na question na yo alors on a sali ba stage académique na yambi batu o esengaki na yamba wana nazo betela yo nazo sala rétrospectif muke pour comprendre que bakali tanga yambi batu wana nazalaki na no bakali o na yebani te nazalaki na bakali o na yebaki yo pété o na yeba pe Karine te o na yeba pe Era te o na yeba pe bato o sala lision pété tant on a yo silisa ba classe nanga yo senga ke nona kota monde ya internet na bani pe musande mututo abana musala na yeba na imbala moko te na bani musana ba 2012 wana ti na yo yeba na mwa kombo ko mo vanda muke 2016. Mais pendant tout ce temps, comme en 2016 déjà, na yeba na gité. On comprend? Karine abandi TV déjà et à Kinshasa liboso nanga. On comprend? Abandi da TV Kinshasa liboso nanga ba succès mamnos tout liboso nanga. Alors nga bakali par rapport à question pour na vendre pena wana muke na vie to se complétaka. Jamais na goloba ki na besoin Karine te na finanga. Et ça pratiquement inconcevable. Nana besoin de Karine na vie nanga, Karine pe ana besoin nanga na vie na ye. Pourquoi? Parce que tout ça batu. En dehors de ça batu, tout ça la musala moko. Na musala oyo to kokate. Oko pe sanga ide mo ego za bénéfique pour nanga. So ide ana mamsunde to ala na Karine, asa ser nanga, oko pe sanga pe ide mo boye comme banda pe TV liboso nanga. Arope sanga ide moko boye ego pe plus bénéfique pour nanga. Et surtout abana mamba musicien liboso nanga. Mamsu oye amona na ba 2000 ou soit 2002 année wana mamsu na banda pe mamsu ozana ba musicien te. Est-ce que vous avez une idée que Era pona ya na Era Era c'est frère aza chroniqueur te aza analyste. On comprend? Ndena lobi ke na vito se complétaka. Mbala mususu asana makambu moko bo asala pona nga eza plus bénéfique. Donc mutabongo na ozana facilité ko beba na ekaka boeti. Parce que nous sommes des amis. On comprend? Ko beba na camarade na yo oyo omoni peut-être que non a sungope attends moi quelque chose na vie attends bongo ka tata na conseil et ça la moins facile penda te non on se réjouir pour la séparation wana. À moins aux ala mutumabe mais si nga bakali na la vraie ou na la loyale non nzimate pene za na facilité nana besoin Karine nana besoin Erande ba on peut bana besoin nga parce que na frère na bango nena comprendre le mobile histoire mo ça très bien wana même Joe Matope a comprendre histoire wana double maître Sarato la na Karine Mokonzi nani aya na internet liboso moninga eza Karine Mokonzi. OK nene ya na Sarato la nana aya liboso na internet. Je sais pas trop.
Je sais pas trop. Mais Néné a naébé de Pékin, naébé de Pékin, un mot en os, en andor, mon épée, mon a répété, tout ça. Naébé de Pékin. Mais Royande Liboso entraîna Sarato la naébité. Boni Sangwa le 21 septembre, dans le mois Otosali, la scène musicale avec l'artiste Mississé Watanabe. Non, c'est un grand concert de l'année. Le président de Zika Bouchkop, la biso, Régine Lunga, maman présidente, la biso. Et puis, on a Simbo Tebele, Yannick Ni à Rombox, acteur à filmer, a soumis plus de 1000 billets. Et puis, là, déjà, on a sa date, on a biso à Paris. Alors, fêté anniversaire à Paris, Yannick Ni à Rombox. Alors, il y a pour un concert, on a le 21, parce que le 21 septembre, c'est un grand concert. Non, net besoin simplifier non. Et ça grand concert, il y a carrière, il y a héritier Watanabe. C'est une salle de plus de 6800 places capacité na yango au Watarobeta wana. De gros comme appelé 8000. On comprend. Watazoy capacité nyos tout à Robeta concert le 21 septembre. Scène musicale la minute comme la disposition il y a héritier Watanabe. Les autres les 5 septembre. Dans quelques jours, héritier fois bêta. Presque dans 16 jours. Pourquoi moi, l'enterre, moi, que ça subhabillé, héritier Zamba Tebele, na poto, jusqu'à maintenant? Non, la, bien de bon, mon l'enterre. Au moni David Mombele, na poto, il y a un système où il y a billet te kamaka. Na poto billet était kamaka, batumoussou sa ressomme la veille. Tout le monde a concert à faire, au teka ba billet na concert à faire. Au teka ba billet ba 400, ba 300. Il y en a bateau ba somme billet à la veille. Ba billet ezote kama eza concert ya course na mutute mais eza concert ba tuba zela les jours ya concert ba vivre événement où il s'est passé au moninga bakali pour être clair et puis sincère na s'éterniser moi mingi côté ba plein mamba ba sold out pour na moins influence à batu mais nga mingi à la musique pour nga très confiant moi changer discours ya non nabi boy non mais nga même quand la plateau haute nga dans le bon nabi la musique la définition de la musique c'est pas que au salon on a plein définition de musique ça sont et ça la combiner d'une manière agréable à l'oreille mais ce comme désagréable c'est ça sous musique parce que héritier dans la scène musicale à inosanine à nos bêta concert on a bête à musique, on a bête à plainter. Alors, faut définir nos musique. Après, tu y a plein à deuxième position. Tu comprends que message en tant que chroniqueur, aux OP ça déjà, na moto a capté mamo automatique. Kenini. Azo mon ambala moko ke pia ke ko salama, mais musique a bien betami. Non. C'est ça. Na lobby bongoté. Na sali allusion en tant que chroniqueur, biso to sala pour na ko débattre. Au monde mambo to salaga, ba mi bali 4 5 ba ko fa na ko ba sa débat. Alors, tout ça, là-bas, ça la débat, c'est la scientifique. Tu vois, tu as l'émission, tu as décortiqué le concert, tu as sa position concert, car si les plats point, et pardon, plein, tu as penché à la pointe à plein. Non. Faut que tu aies une musique, après tu es plein. Plein, ça m'a bêté. Plein, et ça, s'il te plaît, plein, et ça, bien la musique. Mais faut que tu aies la musique, et ça là, il y a qualité, après tu es plein. Bref, année, exemple. Bref, année. Les longs débats qui n'ont fallu, oui, bien sûr, à Beta, il plein à stade des martyrs, mais musique est là qui au rendez-vous. Au monde, mais musique est là qui au rendez-vous. Mais côté plein, bah, félicité. Même moi aussi, j'avais dit ça. Dans le stade des martyrs, il fallait ça là qui plein, tout le monde est en côté. Mais la musique n'était pas au rendez-vous. Pourquoi? Monsieur, ça, musique est là au rendez-vous, plein et ça là qui. Tout le monde critique la nuit. Net, il fait à Beta, dans stade des martyrs. Musique est là qui au rendez-vous, plein et ça là qui au rendez-vous. C'est comme ça. Ils s'appellent Nenge héritier. On a lobby na yoboy. Le 21 septembre. Côté musique, Lala Pongi. Parce que héritier, premièrement, avec la musique intelligente. Héritier, a sa musicien, a sa potentialité, a sa qualité, a sa musique, a sa langue. Mais côté plein, non, peut ça exemple moko. What a sa la répétition na l'INSEE, a sa la répétition spéciale. Yo mo monande bat batunda na libanda. Ouata beta concert na Orléans, salle, il y a plus de 1500 personnes. Plein à craquer production à M. John Bimba, monsieur de production complice production. Ouata beta concert na Saint-Etienne, plein à craquer. De na poto a gobang la kou ouata tina mamba concert. Parce que avantage ya ouata eza bata poto ba yaka bata ba Afrique pe ba yaka. Sko bata ba Afrique tomba oyana. Au monde bata Afrique tomba oya. Et ça te non mutumo boye. Atambola na moi yeste na ye a concert a ouata. Et ça, Batounet, Yannick Ni à Rombox. Batounet, ya Willy Moucheni Koda Mboka. Batounet, ya Bruno Lubi Kambonga propre l'argent au salle. Batim Skabengele l'homme des immeubles. On s'en parle maintenant à Bakombo. Et ça, Batou Bayaga concert. Nixon boutique Pau. Et ça, Batou Bayaga concert.
Parce que ana poto et ça pena non, je suis jeune, je suis wata. Pour ça jeune, voilà concert à wata té, c'est que ça a l'irrité. Ah ouais. Différence ni ne koyi ko ça la concert héritier au beta le 21 septembre na la scène musicale au biso to salawana na oyo fabrica sabeti kala mingi te mikolo itolika. Différence c'est ça que salle il y a Fabregas et là il salle il y a 2000 places, salle il y a héritier à 6800. Fabregas ça salle combien de personnes? Na salle na 2000 places wana casino. Ah salle sold out té. Combien de personnes en tant que journaliste parce que non soit en tant que invité moi za journaliste. Donc non soit yo Osaki na Paris. Au mona ki makama elekaki. Yo ala na concert honte. Na za na kasa concert. Ozalaki ngam na yambi les émissions na ngai. Na investigation na ngana salaki a salaki sold out té. Na investigation o ngana salaki. Na batu nanga. A salaki sold out té. To compter na ni poto tikerité watanabe le 21 septembre to mona ni na kasa Paris. To somba ba billet, bon ba somba billet na bango, ba somba billet pour ba rehausser présence na bango na concert wana parce que ça grand concert il y a carrière il y a héritier watanabe ba surprise aux tellement ébélé. Au moni comme ça grand concert c'est que particularité mo boya makasi ba surprise aux ala. De batu ba zala wana. Ba sentir musique intelligente. Avant et surtout place ango hein. Depuis Congo ça la compté ça mama muke koute 6800 muke te ba oui rabeta ba Zénith non ba tu bando soka ba uta ba payer belé ba ya Zénith et aux amuke na 6800 personnes au benga muke c'est belé papa on s'en prend ba tu ba yande avant parce que ba sala moi tourisme ils a place monnaie c'est comme un lieu touristique on s'en prend les hommes lieu touristique viennanga alino scénario alino scénario abia na teni voilà comme il a centre ville abinanga bakali bilamba ona olata na concert à héritier bilamba ya boelata manante pi bat ba mona ona nuté batu ba ya avant parce que bota la beauté ba pe bomoni la nature nous inspire dans os mona e balé mo ba nzete tout ça os mona emplacement ya salle wana mundele muta sala ngobungo ate mai na côté et sali nzete ça na te est-ce que ville wana comment on est Boulogne voilà est-ce que ville wana moni tout autour ya salle nzete eza moi na ngali boso abutama na Boulogne wana bana na poto nga na bota en 2012 na poto on a Boulogne place héritier en 2012 moi mais wana yo là en Afrique moi ça zo ezemi en Afrique ya na poto ti ba c'est ça na Maroc bien sûr azo ezemi na Maroc ya na poto avant no la memomi kili nolia me mami kili ye moko nando asa ngulu na ngai ya me mami kindeni ngana mona 52 pays nolia mona 4 pays so 6 pays po ya poto yo combien de pays 50 nolia ya nga poto ngata on azali banda na zana Mobutu place ba kundie place ngana vana kana quartier wana yo na vana quartier kuna Mobutu Agdal o monte na peso comme Mobutu Agdal erwana nolia ala na papa Molière na valise ya mallette ya caméra mo mulai papa na bise mema to ke RTNC ala yo kala na to lo wana to vana na mingi te to baby sali ozaki na relation nini na mwana roi na sere na biso ape bana kimia Mimi Chikeva non ben Mimi Chikeva na benga Mimi Chikeva parce que ba tutu ba benga bonga zagi star na benga na ninga star mais en vrai asa mama nanga Brandon Avatar c'est mon ami mama na ye asa mama nangai na yeba na ye à travers Brandon à l'époque Brandon ayaki poto ngana la ina kin anniversaire ya Brandon ngana ino sa couverture ya fête yango mama na ya sela ye fête anniversaire ngam na ino sa la couverture ya fête wana et puis na interview yaki Michek. Mais pourquoi siko tala ba témoignage nyoso sala boy mais na matango yete na cimetière yete na église yete non na matanga na ya quitté parce que matanga na déjà et singa ite ngana ya disponibilité na nge permettre ite inonga ya mais sego ya na ngana ya na ngai ngana mwana roi mona ide roi alagi ana de nga pona ya et alai premote na live vraiment disponible était tant et permettait ngana zalate et le mot eleki mais na compatissa qui ensemble na Brandon d'accord et le mot eleki na kati ya église ni neleki Kofi Olomide aye matanga d'abord tu eba na relation na bato ba la biso relation ni Kofi Olomide azalaki nango na Mimi Chikeva parce que c'est raza esute ba yebanaki je pense que bato nyos tu ba la biso moni na pesi mama Rifambo Tebele tata Motsanga et puis ya Sandra Gazadilisa c'est Souka père Aleki na mena benga yaya et puis na Christopher Kazadimbo Tebele père Aleki na ya tuturo Bambo Tebele famille Lobide Mobimba Bambo Tebele parce que c'est ma famille na pesi Bambo Tebele et puis la deuxième femme en RDC la plus influente après la première dame c'est Mama Si
la deuxième femme. Maman si n'a pas se motebele. Ma maman n'a pas se motebele. Relation au Koffi Olomide là on a na Mimi Chikeva. Mimi Chikeva a été présenté par Koffi Olomide. Mouta présenté qui est Ezala qui vient à Bisso Bilao. BG Bilao, ouais. Jimmy? Non. Jimmy Bilao? Non, BG Bilao. Nakansa boss. Yem t'a présenté qui est Koffi Olomide à l'époque même avant Liwanaye à sala émission moko avec Noli Ozalaga patron Noli tambo à émission naye. Azaki nani? Ozalaga patron ayo ba se rendre travailler na chaîne. Yé moko na tika oza patron. Et ils ont dérangé pourquoi? Mais on a ça na chaîne. On a ça mutu. Te yo ando ça na chaîne. Non. Collaborateur nanga. Ah, ça est collaborateur. Ouais, il y a tema solo nga na ye na pesi mu pepe na chaîne pour chaîne Koufaki. Bon, cela est contrat. Mais bien sûr, chaîne Koufaki déjà. Chaîne Koufaki na o déjà. O kanga olingi ko mona mingi. Non, muto yo tanga kombo muto yo tanga kombo na ta o na Congo. Asa mokonzi. A comment mokonzi? Noli a comment mokonzi na Congo. Noli na commune. Yim tate mali banda pour na okotsa buku mese bato. Asa chef communal, donné chef coutumier. Il a chef à protocole. Donc chef coutumier, beaucoup mais ça déjà. Yo zino député. Ote malibando lati kosi na fana na France, bato ba kota na mulongo. Muto zo pesa ba titre belé. Ba ko benga chef coutumier na Congo. Bato azo akindoki pona ba titre azo luka. Menga na to na maire ya Marseille. 2 semaines ngoyo. Yé mukolo abona maire ya Marseille akobe ya liboma. Muto zo benga wana te malibanda ya commune ya ngiringiri. Avant asa na commune. Ngana tiki poto ke sana commune telemi na okota bato do chef wa localité titre na ngwana to ko avancer na biso ko voilà donc premier ministre congolais au Mimi Chikeva approcha et puis au azala fan na ese Koffi Olomide on comprend déjà Koffi Olomide siko nini leki na kati église parce que komona Koffi Olomide eraye kala mingi te corps esolongwa mais pourquoi Koffi azaki à l'est na kati église fallait azotala boy. Donc, on a dit que ya Mobutu akutanaki na Kabila le père. Kabila le père fixé ka regarde. Il y a ça la aigle. Mais Koffi Olomide misu beta azoluka nini. Et pas ya fali na kati église. Est-ce que Koffi Olomide agi matanga na pona fali? Bo ke no fa na kiti liboso ndeni. Est-ce que kiti ba kiti ndenge alagi wana alagi bien préciser que no kiti unta fanda wa mutu mso fanda ati. E bongo elongi na pa ya fali. Koffi Olomide zela. Au monte que no Koffi Olomide ndaki matanga namba mo matanga ezwaki pe poa mbala moko. Nini? Au monde Koffi Olomide ndaki matanga namba mo matanga ezwaki poa. Non. Je suis pas d'accord. Mais attends. Tu es mon confrère, mais je suis pas d'accord avec ça. Je vais expliquer. Je m'explique. Pourquoi ya matanga ya Mimi Chikeva pardon bakali. Vous invitez na na plateau. Toi na tribunal te mais toi na tribunal te. Muta pesi pourquoi ya matanga ya Mimi Chikeva. C'est lui-même fali epupa kolongo la corps na Congo. T'as la volonté wana. Pardon. Fala tchega 5000. Fala tcheni 5000. Non. Alors le corps na Congo. Aye na mona poto. Yo ba question na yo. Aye matanga. Réponse pega ya yo to opposer ba question na répondre ba question. Fallait tchai combien na matanga Mimi Chikeva? 5000. 5000. Bon nana longoli corps ko longola corps na Congo pour na poto ça pour na famille, ba soli na famille. Famille Mimi Chikeva. Famille mais quand on dit famille, Mimi Chikeva maman na biso abota gi banana abota gi banana nana. Bakali bilo c'est la malem yoka. Mais non mais je l'encourage. J'essaie muta sali. Non. Est-ce que yo so mona 5000 et ça mouké? Non, Nani va falloir 5000 T, pardon, s'il te plaît. Pardon? Rien. Nani oyo oyebi appelle ça 5000. Naba communicateur na yo ba communicatrice. Oyo appelle ça 5000. Yo zolo bana niveau. Nani yo yebi. Boko longo la bango nyonso wana ba ya. S'il te plaît. Yo zo Mumbaya reva ko za na poto. Asa y combien? Mumbaya. Bazulio visa ba somelo 80. Tolo visa la Kinshasa 80 €, $80 kutu. Bon billet comme 5000. Non, yon to yebi mamba billet. Billet, et ça 5000. Pour yon ki na mamba visa, oh so la journaliste d'investigation. On s'en prend. Yango yebi na monta ya visa $80. Bon billet combien? Déjà moins de 5000. Parce que yon sous-estimé 5000. Oui, puis qu'on l'a pas en Afrique. Non. Ça coûte combien? Au moni na nini. Nini service soit funérailles.
service à il y a pompe funèbre ba démarche moko o ezalaka wana so bosali yango bien ezo répondre à ma norme c'est fort possible coré longaté ala mu kanate monsieur bana baza awa ba déclare bana ba ne bana na ba parler ba française baba française ba la ité baba française bana ba go senga peke no corps à maman na biso ba kunaye awa parce que bo se rendre compte combien de corps ya muta bo se ba spéculation la comme na Congo afina Congo ba refoulé et son gité na tuni combien de corps de to mona c'est là ka sito so la automoni ko kenana mamonga na ebité bino net bo mo sous-estimé net bo na respect pe mi mutike vangote on no akufisa mukanda na ko sa bino alai na mukanda na poto pe ba hotel la même archive na yo bata so alai na ngo ou alai na ngote alai na mukanda. On s'en prend. Moi, circonstance, c'est la carte et tout, machin, tout, voilà, tout compte en bas de détail, ma caste, mais c'est fort possible, corps, wana, et ya. Est-ce que yo, je non, vient à biso, simplice à oundu, n'a pas ce mot tebele. Et bien, bon, à tchaki. Parce que, à bota rapinaï. Et bien, comment tchaki. Mais tout ça, nous, on n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est que, à Kunamina honneur, fali à tchaki mbongo, oui, c'est bien bon. Et ça m'a bêté. Mais bon, qu'il y a un autre, et bien, pourquoi la lobby que non, matin il soit qui valeur n'enge kofia qui parce qu'il y a sa légende tant que je suis valeur parce qu'il y a sa légende ce qui fallait ayaki na koro wana te matanga linga zo valeur bon point ni soité point unité est-ce que c'est là na Congo est-ce qui fallait na Congo te s'il te plaît c'est là s'il te plaît net si bozo pesa et bembe à maman na biso mimti qui va respecter non c'est là non mais tikanga la loba te poser la question tikanga la loba net si bozo pesa ngo respecter pourquoi oyebi ke famille baloba ki bazangi mbongo te boke na ngote nde boke ndele wana famille bazanga ki mbongo te ba disposition elingi ezalaka prise ton na loba na yo est-ce que ndenge kore longa Kinshasa ogo sauter bible au juré devant Nzambe ke mbongo ata ya simplice awundu ou ya famille et kotagite yo go juré mais non à un certain moment botika ko kosa bato ba ota la biso fala salagi acte moko ya bien a contribué à qui ce qui a salarié endetté ma bé parce que azalaki maman présidente c'est ma fan oyo ba soutenir Fali a contribué c'est le geste qui compte mais bon que non azu matanga cha non par rapport à quoi famille ba contribuer à qui avant et bembe se déplacer loin à Kinshasa il faudrait à mon Fali et pardon famille à solina famille ba sur disposition famille peut ba bibiso to sala bibiso to za cercle bibiso to sala c'est comme ça. Bah, ce qui va à disposition dans l'ensemble. Alors, Kofi Olomide, présence naïe, en tant que premier Congolais, premier artiste émissaire congolais, Ayeba Mimiti Keva, Alingaki et les Kabongote, Nde Omona Kiako rehaussé présence naïe. De l'œil a contribué dans ma tanga yango na présence. Après ça, enveloppe à Kaki. Après ça, pas d'un. Après, il y a la besoin de Banamuto après ça qui. Bosso na tangi comme nous y après ça, il y a famille. Frank. Frank c'était mai. Te boniko to ba famille. Bana mutu comme Frank. Frank. Ah on a fait pas Kaki. Ah, beaucoup Kofi Olomide ya perma tanga na niveau Kofi milliardaire. Beaucoup Kofi un milliardaire ambulant. Ce qui Kofi Olomide as un milliardaire ambulant précisé. Yo ko ta mama kolo na potote. Obi yo mataba yo longe mama ta on mama sa voix te yo au petit titre Kofi Olomide milliardaire ambulant ba titre belo au pesa Kofi Olomide oui ce qui Kofi Olomide azaki milliardaire ndengo zoloba yo mataba train oyo ba RDT place musique beta makasi yo mataba RBO ekendaka ba nzela ya nini ya dracité yo on a poto tamola makoloti yo lobela Kofi otamola makolo on a yaki asomagi memuto téléphone nani poso iPhone 15 mutasombele asa wario mutasombela nani wario mo mutasombela téléphone ya moi c'est là ce qu'on a précisé le moko s'il te plaît non au moninga bakalinde na sabu soko lobela Kofi mais biso mo na voiture mais to mo na voiture na poto c'est là net yo au mo toucher ba point mo weza sensible au moninga bakali na relation na vie na c'est là na la vie na mo bimba ennemi na nga liboso na vie za la warrior hein ennemi na nga liboso na vie na ngesa la warrior nga bakali na relation na nga na tikala za na mwasa warrior te OK nga bakali poto vivre to continuer so za warrior to vivre te et ça principe on a na uta omoni nga c'est là chambre foutela ka awa kolonda ko nazana fia na nani a warrior ndako yo foutela ka chambre na yo obi ke fia na za warrior tana yoka ibonga na longwaki osani tana yoka ibonga na longwaki
na yebaki te to na yoka ikamba mona oyebi caméra ni batela ki na douche na osoza ki prière wa mama na la anti yango nga pe prince bakali mona wa défenseur ba bonne valeur na la anti yango ti yango na mutu na yo ke ndako ke na ofutela awa na Paris ezaki ya wa c'est pas ba bimisa mutakala na yo bimisa d'accord yo li mama mutakala trop yo anti mutu no sto ala ga facile ala na légèreté on mitika mutakala na e o so na prince bakali ngala li mutakala trop tala to monto no ba to ba ke no mwana roi ozo point mona rat atamula makolo te papa to sa no na Paris te ya frère o fana kana Kofi atamula makolo bien que Kofi sobela nga mutuka mais mutuka ngo ala ina problème nga mona te kaki yango awa na poto mais nga la petio awa na poto yoka je te donne ma parole yoka moi je te donne ma parole dans une semaine au mona na mutuka on le dit dans une semaine au mona na mutuka na so mutuka na mona droite yo mo lobi mona droite na permis ni no non na permis ni no me mamutuka est-ce que nga na besoin na ya na TV na lobana na mukanda na permis nana besoin na lobana TV papa yo vana c'est la na kena allemand ndeni na kena allemand ndeni eza mukana mutu ya cousin na non nga sala ba jana te boyo ta mona mukana sala ma ressemblance te o sola na bakali concert à faire na Suisse okena mukana ni yanga ya récipicé ya non jamais yanga so pour mettre bato dans une semaine oso ma voiture sans permis non na lobby na yo malembe bakanga bato c'est la nga na la permis et puis pour ton information permis congolais permis na nga Kinshasa kuna auto na Kinshasa na la nango bo mais ma te et c'est la autorité na bona na yo mona nga te ma voiture na nga bono bato mo Mercedes na nga te nga mata traité nga mata traité Mercedes c'est ça yani kayenga papa ya pourquoi ça va battre la bisoté na mon invisible mutu kaone za yani kayenga ya yote kayenga la Mercedes te tuna même Michel Kombe Aigle ebisa ala na Mercedes te ala na Mercedes te biso photo mona rayo ndo fa na Kofi vie na changer na biso déjà changer bonga bakana ala 40 à 50 euros ça euro o muta va na Kofi a foutu à chambre non mais attends zela ngana bakana lo la via chambre combien de fois bakate lo ma ya moto non moto abi chauffeur na brouillard combien ba jana si on a gauloise combien non s'il te plaît ba jana na ne salemela ngate et puis nana moi si monter la foutu la panaï azate azate Obiaba, Zela frère, Zela. Au moins tango ya mabakali. Yoka, tango ya mabakali. Au moins c'est l'orchestre na Congo au balinga bakali tes orchestres fali. Parce que faut luka bakali mo o asa kota falo compagnie na e. Au moins na nonga bakali na betaye lokola bébé. Tena on ba ko betaye ça sur tous les plats. Denema Nathalie na émission mo ko betaye ma confité mais sur tous les plats. Vie sociale, makamunyoso nga bakali na betaye lokola bébé. Pour la longue mambango. Au moment où on a lati 4500 balles. Mais au fout la chambre. Papa, naïf sur la bi montre la lati la fout la chambre était. Mais au fout la pète attends chambre. Attends la fout la chambre. Bon la porte dans la bi. Bon ba okatoma ya moto. Non, ba jane comme la nanter. Bon attends on a sur la yo sala nanga. Oh ba okatela ma ya moto ndé na poto pays ils ont organisé. Oh ba ba loi na yo. Oh pe sa mbongo no pose la bien. Et puis bateau bandon que non a foutre la chambre na poto et ça pour comment pototer yo mo foutre la chambre bo foutre yo vana bo salani na fa ne pas nanga n'importe quoi pas no wapi na fa ne pas nanga ndako munene na des chambres salon frère na fa ne pas nanga j'ai les papiers frère biso tout la poto na papier frère on a papier à Grèce on a papier à Paris à France et à Grèce et c'est Europe na droit on ça la démarche yanda kuna poto non frère Non, c'est ton émission, je te respecte. Alors pose des questions aux autres correspondent à ma moto au sala. Aux autres chroniqueurs et musique, à musique. Quand tu poses tes questions, kolingate o luka o la tsangali kamu e sabongote. Nga presse bakali kutu bien au contraire. Na ko lo batake non antimi que la foute la chambre. Na bimisaka mo na fout. Et bi ko fout la chambre na pote za combien? On comprend? Ils ont des enjeux nani. Ça me dérange pas. Normal et anda kwa mutu ils ont la tipo ya bato ba foute la kayango. Ils ont net ils ont sous-estimé bango. Ko foute la chambre na poto et surtout net na Paris. Ils ont moins de 5 saté. Mais pas Wario. Yo ka s'il te plaît. Non attends, ils ont moins de 5 saté. 500 euros wana. Finga mo konzira bango. Est-ce que 500 euros 500 euros na Kinshasa au foute la ndaku ya munene kebape ozo na faux pas ozo pe lupango mobimba. Nagi ça 500 euros. Ce comme toi bim ça 500 euros na chaque fin du mois. Yongo sekai. Et puis moutonga sali même pas 4 à 5 ans la poto. Yongo sekam tabongo. Mais bien au contraire faut féliciter à ça organiser. Nga bakali vi na nga voiture. Nga bakali, omoni nga bakali.
net nde na la boy na eba olamba te na ndolena ba Champs-Élysées. Non, c'est faux. Yulia na Saint-Denis, na restaurant à Saint-Denis. Je na salle d'émission vite fait. Na Erat. Yulia na Saint-Denis. D'abord sorti era, mbongo era dépasse na journée, ça mbongo salaire mutabi. Comment ça tu biso ki Yulia na Champs-Élysées. Yulia na Saint-Denis. Yo la porte sur na Champs-Élysées luxe. Mais c'est du moins ça m'étonne. Oui lelo. Non tu écoutes na ko follow d'avant na ko follow de na vana d'avant de 14 tu écoutes na ko follow de 17h. Attends s'il te plaît. Beaucoup d'anani. Yo s'il te plaît. Lelo. Na bizela ngam évoquer le solo na ngati. Ngala combien na 14h na kuta na ko follow de 17h. Pendant que na vana na la au télématin, na vana na restaurant. Et puis la Fouquet. Oui bien. Vana à Paris. Exact. Ah papa yo ton adresse à Paris pas yo policier. So ngala vana ki wana na ndolia. Na vana pena wana na ndolia. Olia na mbongo na yo. Boya nani? Ya yo. Yanga. Osola na Bakali. Dernièrement osali émission osola na Bakali. Bien sûr. Voilà. Ezayo limité, ezayo. Dernièrement osali émission moka na chaîne oyo. Ah oui, pas la mission ya Congo Révolution. Okota sous makamba Kofite, okota vino na risquete, balimba chubo mbeli pona Kofi, balimba boma pona Kofi. Donc Kofi, o le bela take pire na yo. Lelo. Ebi histoire mo ya Bible. S'il te plaît, okolo l'exception lelo. Ebi histoire c'est là. Ebi histoire mo ya Bible moi na mo lo bayi ke non asenye bomengo papa na ye, akepe apese mo mengo to akia kokita songa suna mo kola papa. Na 3 jours. Et ça problème te attends un jour, attends les mêmes jours. Yo ataka kutu les mêmes jours. Omoninga c'est la yokanga. Omoninga Bakali ngam na lo bango lelo. Naza mwana Kofi. Et puis les missions on a lobagi nini. J'étais mal compris. Na lobagi qui na défendre Kofi Olomide mais face ya ba warrior na défendre te. Ba warrior ba c'est des fans. Alors on go s'éterniser te na fan na émission na s'occuper dans ba propos ya ba fan. Na koki kotia fi na risque te pour na Kofi Olomide. Na rotia siko. Ba propos na ntibi na rotia. Oh ezab. Na rotia. Oh batwa tala. Oh ngala Kofi Olomide. Lelo hein. Oh Rolls, premier ministre congolais côté africain, résident en Afrique. Ata mwana Ross na ta Ross en désert sika propre. Lelo. Papa na lelo monde à la tite. Après ko sa émission. Après na yo sa l'émission. O wangani ye. Tena wangani tena ntima ke kaza papa na nga na ko kumisa mama musique na ye et puis na ko kumisa pe mama nyonso. Mwana moko talinga te muto ya beta papa ne mbata atiki pe muto na bima kende. Ato ala ima kaste keba. Ato ala ima kaste. Moi ko so na barumbu bien na biso ha. To pratika ba judo ba boxe. Ponga omoninga to na bandi na boxe kake. Ton a bani na kake na sala moi 2 mois. O banani kake boss kake. O sa kake la o sa box na tayi. Ngai bo boss qui pa tayi. Bata honnête na ba. O banani za mulai na kasi boy. Yo so ba tiona drapeau a beto na seconde côté ko kate. Jidoka. Ka ngape jidoka boxer. Ngas konde na lobana jidoka boxer na lingana mi kotsa makasi wana te. Jidoka bakana kanga. Ngas kona sala ngo mingi te na kataki. Après la kebe tweet déjà mon abima journaliste déjà beta mutu na vie na na poto obi na sport au sala na sa mutu makasité bonde no pesa drapeau pa na charge na pesa charge po mona leti batamila inde batamakasi drapeau go bet seconde kutu mulai seconde kutu après avant seconde alani yes ba beto pe na ba omoni drapeau a beto pe atemolo musapi mo azo baluso boy mais amukuse oleke na mulai obi ki ana mona mai nga biso ba omoni biso ba rumbu yuma d'abord à la kate wala ça wala peneza devise na biso na barumbu yuma sa la kate pi barumbu ko yate ngata no ba barumbu na mona mbamo ba mettre BSB kwa coach olympique 5e dan na mona ba mettre toxique Nyamasolo na mona ba mettre les noirs muta simi scène de nimo moi li sola scène de nos obeta muta simi on mettre les noirs mais obeti ba mettre tango fort 2 mois au kota wata ba junior check fou les rois de France oyebisko mo konda Grigny 9-1 président Makams. Et puis comment on président Makams, kanga yango bien. Pardon. 9-1, mokona 9-1 mobimba. Président Makams. Au meminga rapide pour batu ba la biso na comprendre. Vidéo oyo egla oti la biso Michel Kombe. Et ça lilo non? Après on est à la tite. Na Kofi. Ndena beti ba Adidas boy. Na Kofi. Na Kofi papa benga ebieko. Na excellence Kofi Olomide. Kofi Olomide. Voilà, benga excellence parce que au moins toute autorité vient de Dieu. Dans le plateau, on a excellence. Benga nenge ça. Tant le président Fati a payé passeport diplomatique a comme c'est ambassadeur culturel. Ngana yo to zalakate. Benga na comme omo konzambo ka pesi. Titre wana. To fait comprendre bateau. Lelo Bakali oyo eza lelo. Yo de popotomo mata de Rolls. Et bi ressondi na main. Yo mata Rolls yo. Yo depo botama. Et bien la commune na lolendo mo be mbali boso na mataros na finanga. Après rôle sombeli ezali hein. Problème te
Mbeli. Mboka bapaya pe, mboka mibeko. Mutako sorte mboka mibeko. Force aux yeux énergie au pona Kofi hein. Papa nanga. Papa nanga ko sakana ko douter. Eh, mwana Kofi ngayeyo. Yo no meka mwana Kofi. Kanga mwana Kofi. Ofuta nyongo ya Kofi okimie na poto yango sala. Kena tikala go tikala bo mutakima sana mutu bongo. Omoni Kofi lo mdela mamasi, mwana bangali boso na vie yo. Tena babotité. Frère. Na babotité. C'est que tamola mokili bien yobi otamola 54 so 52 pays na monde non. Kofi na mamasi babotité. Éviter no ba enfant adoptif basala. Yonde. Ngaye. Na ba papier ni. Obi basali ba papier. Ngafna wala sayo. C'est au parier na la kisi au pesa nini. So na tiena ta deux téléphones na iPhone 15 Pro Max. Yo c'est la téléphone nini. En question tout na jour. Tena tout ni na tiena deux iPhone 15 nanga. Na poto tout na téléphone. Yo ça la 15. Yo c'est la XR. Bonga no to ande moko. Ngana na tamwa la Kofi. To ndenge moto ça. Baba tida sona la tesa pena ya message. La téléphone. Ya ngoyo. Pesa mi balé. Ba 15 Pro Max soit. Pesa na la 15 Pro Max. Vous avez des téléphones non? 15 Pro Max. 15 c'est liquide à 1500 €. N'importe quoi. C'est là 15 nanou 15. Bon c'est biminanti. Et bimana moi tout ça. Mais toi on a 15 Pro Max téléphone à souka. So tu na mi balé boto équivalence to tchaka ya souka na 1500. Non on a 3000 € na maboko. OK, et puis non on a 4500 na maboko. D'accord, et ça lui va combien? Tu commences à calculer comme ça va combien? Déjà 7500. 7500. Mouta moi na 7500. Na chaînette na 2500. Et ça lui va combien? 10 000. Mais vous foutez la chambre. Wana yo c'est la personne qui a foutu là. Mais nga una on si matin na foutu là ngo bon sali nini. Oh, bon sali nini na marié na nuté na boti pe na tena poto. Mais ba ke na poto. Ba so biloko ya crédit. Dialo kuta, nga siko na so na crédité. Nga na so ma na cash batu ba yebi. Yo mo pe yebi. Et puis nous ça no yebi ke bakali nga sabo. So biloko na yo. Te yanga, pesa nga on a respect pour ça biloko lo. Respect on peut se ba téléphone. Pesa na lo kumu. Ba pesa tete maboko, yo pesa lo bongo. Nga ke pesa église, ça téléphone. En fait, c'est iPhone 15. Non, c'est le téléphone, on a président de la République. Bon, c'est Bimi. Bon, c'est la 15. Parce que le premier journaliste sur iPhone 15 Pro Max, c'est moi. Hein? Bon, premier journaliste, c'est là. Non, j'ai un livre sur l'anga. Aigle, 4 émissions. 4 émissions. 4 émissions, c'est la XR. Aigle, 4 émissions. 4 émissions, c'est la XR. C'est bon.